Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali koloba na bino kopesa bino basango na oyo etali ndenge nini représentant ya IDPS Monsieur Albert Mouya azali kobenda matoi ya bakombatant mpona koyebisa bango ete balanda discours na ye oyo malamu mpo ete jusqu'à présent amoni ete maloba nyonso oyo papa Tshisekedi alobaki na discours na ye bakombatant to bakombatant bakomprendre ata eloko moko te. Tellement ndenge bakomprenaki eloko moko te yango ete bakombatant bakomaki kosala makelele koloba n'importe quoi pe koloba ete bakobanda komenace bamembre ya IDPS mpe kokanga babiro na bango. Bandeko babolingo, Monsieur Albert Mouya a éclaircir ba point nyonso tu oyo ya discours to meeting ya papa Etienne Tshisekedi. A éclaircir bino yango point par point. Yango ete na kati ya discours na ye esengeli na bino bakombatant oyo bino bozalaki comprendre discours yango malamu te, asengi na bino bolanda yango malamu, bozala attentif, boyoka ba explication oyo apesi po ete mingi ndenge tolobaka ete bakombatant ebele bazali bato oyo tango tolobaka ete ebongi malamu kolinga koapprendre po komprenaka makambo me mingi bazwaka yango lokola liseki po ete papa Etienne Tshisekedi na badiscours na ye alobi makambo ebele na ndenge ya parabole yango namoni ete bakombatant ebele bakomprendre yango te. Mais Monsieur Albert Mouya abendi matoi ya bakombatant, abendi bino matoi ya lobi ete bino batu bolingaki kosala mobulu kotomboka ebongi malamu boyoka message na ye oyo azali koadresse yango na bino. Po jusqu'à présent moto moko a comprendre discours ya papa Etienne Tshisekedi malamu azali te. Yango na sengi ete na bakombatant nyonso bazala attentif balanda discours oyo malamu po ete ekamwisi ye meme komona ndenge nini bakombatant bazalaki agité mpona koloba n'importe quoi, mais alors que aye kocomprendre ete bakombatant bacomprendre eloko te. Bandeko bino bokanisi lingomba ya bato oyo bazali kotia moto lokola leader Bokechu dernier monoko supu bino bokanisi ete soki moto lokola Bokechu azali leader ya bato, eske bino bokanisi ete bato wana bakomona nzela malamu?
yango ete bandeko ba bolingo na tango oyo tozali koyebisa bino discours ya monsieur Albert Mouya oyo tozali kotiela bino sikoyo bolanda boyoka apesi ba explication abendi bino bakombata matoi yo général Abulangando babendi yo pe matoi po ete yo komprenaka makambo malamu te yo général Kufwadi Supolele babendi yo pe matoi po ete okomprenaka malamu te landa discours oyo monsieur Albert Mouya azali kopesa po ete bo comprendre eloko nini papa Etienne Tshisekedi alobaki na discours na ye botika kolanda kaka kozwa kaka makambo na ndenge ya loyenge yango ete bandeko ba bolingo discours ya papa Etienne Tshisekedi nde ekopesa bino na explication ya monsieur Mouya na discours ya papa Etienne Tshisekedi nde ekopesa bino raisonnement pe botika ko raisonner ndenge bino bozalaki kokanisela oyo nyonso tu ezali kaka bafoti na bino po ete groupe ya bakombata mobimba bazalaka na leader te sikoyo nani akokamba bango yango ete mpo na biso tozali kopropose soki boye kolinga bomeka nani kosolola te na monsieur Albert Mouya azala ta leader na bino po ete abanda koéclaircir bino bamakambo mwa mingi po ete ndenge ezali wana bino bozali kaka bato moko ezali pasi na pasi po ete bokomprenaka bamakambo papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango ete monsieur Albert Mouya asili kopesa explication malamu na oetalaki discours ya papa Etienne Tshisekedi. Bino bato bozalaki ko comprendre eloko moko te. Bino bato oyo bozalaki ko sala makelele pour rien et bongi malamu botala explication ya monsieur Albert Mouya ndenge a éclaircir point par point na oetali discours ya papa Etienne Tshisekedi. Parce que bandeko ba bolingo ezali pasi mingi komona ete bato ebele bavandi awa na poto tika kaka bavanda bazali ko comprendre pe kaka makambo na ndenge na bango alors que tolobaka na bino tango nyonso ke bovandi na poto bolinga bo apprendre lisusu mingi. Bandeko ba bolingo monsieur Albert Mouya a regretté mingi pe azali kokamwa yango na pesi explication abendi bino ba combattant matoi ya tiré yango makasi alobi ke bosala keba na ba raisonnement na bino il faut boyoka explication oyo ya pesi na oyo etalaki discours ya papa Etienne Tshisekedi. Bokeba surtout po ete moto soki asameli diamba raisonnement na ye ezalaka mwa pasi. Lelo mingi bazalaki kolinga kaka ete papa Etienne Tshisekedi aloba liloba po ete bapepe basala trouble babima na nzela mais bino moko bovandia na poto bozwi bovandia wa bobatami ya 8000 km bino moko pe bokoki kofuta batike ndenge ezalaki journée ya le 24 boyebaki yango bien avant eloko nini ezalaki pe bofuta batike bokende na Congo bokende kose manifester kuna bovandeli bato awa boza koluka bato mosusu basalela bino po ete bino boya kaka boya kovanda na mesa bolia non. Yango ete monsieur Albert Mouya a pesi explication pe a bendi bino matoi bino bato bozali ko comprendre bien te na oyo etalaki discours ya papa Etienne Tshisekedi. Pona yango bandeko na kosenga na régie kuna esika papa Botamba azali atiela biso ba image ya monsieur Albert Mouya oyo azali ko pesa éclaircissement na oyo etalaki discours ya papa Etienne Tshisekedi pona kotalisa na biso bato oyo tozali ko comprendre te toyeba
eloko nini oyo papa Tshisekedi alobaki, surtout ba message mingi ezalaki na ndenge ya parabole, mais c'est Albert Mouya a éclairci yango malamu. Alors pe bendi matoi na bino ba combattant lisusu bien, et surtout yo général Abula Ngando ba bendi matoi na opo ete yondo yo kaka malamu te, oza tetu olingi tango nyonso kosala ba makambo na ndenge na yo, ba bendi yo matoi landa explication ya monsieur Albert Mouya et bongo oko comprendre avant ya koganga pe koloba n'importe quoi. Ba image s'il vous plaît, papa Botamba.